Voilà, vous allez revenir après, parce que la salle elle est étroite. On pourra vous rappeler après. Monsieur le Président, les victimes que nous vous avons présentées ont été attaquées par les ci-devant prévenus à l'aide des instruments que nous vous avons présentés avec l'aide de la police d'audience. Police d'audience, Malombangu. Talisa biso biloko ministère public a même liboso ya tribunal. Tombola yango la kisa oui au conseil s'en assez. Ah mais bon écoutez qui a un ngambo escava magistrat bazali tout ça en kutoa. Voilà. Monsieur le Président, c'est à l'aide de ces instruments que les ci-devant prévenus entreprennent leurs opérations, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, après avoir mis la main sur ce dernier, nous vous le présentons pour qu'il réponde de leurs actes. Ils sont poursuivis pour terrorisme, fait puni et prévu par les articles 157 et 158 Code pénal militaire, livre et deuxième Code pénal militaire. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous avons terminé à vous présenter les ci-devant prévenus que nous avons déférés devant votre auguste tribunal pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, la gamme de la loi. Voilà. Nous avons poussé le tribunal à l'Ingi Kolobaboé. Audience à l'élo Ezali, la procédure à flagrance. C'est-à-dire que le ministère public a sans visibilité, a vu décision de renvoi ou bien ordre à traduction directe pour amener le dossier au tribunal. Par contre, Bakangi Bino et amener Bino Mbalamoko le dossier au tribunal par rapport à Makambo Auti Kolobao. Mais Makambo Wana, au étali à terrorisme, Mendenge à lobby, comme ba auditionné Bino te, Naye, Nabiso, Nabino Tokoye Bango Kaka Awa. Bolandi. Mais avant, Tokota na Makambo Wana, bomoni Alexis Bambeli, ou à lobby que boza coopérer na ngo, Alexis pe ba victime, ou à lobby que Bino bozokisaki na Mbeli, ceux qui to lobby Bino et a teka Bino 4, Bino tozi Bino échantillon pour ça les amoukier, na ba o baza libanda, bango pe baza na makambo ndenge aza alandeli Bino, lokola ba auditionnaki Bino te toko découvrir ba fait wana, na Bino elongo awa, alors toko identifier avant bobanda ko expliquer biso makambo ndenge ya lobby, toko identifier na moko mais le gros la lelo ngonga epusani tozina no échantillon, Bino batu boza 4 liboso to yeba Bino boza banani, comme ça toko le reste toko poursuivre en petit besoin toko lo basiko parce que on peut savoir son combo, toko lo ba vous allez bosser au tribunal pour le bas, c'est ça non? Donc on le bas donc vous allez précéder. Le rôle numéro de Bosso, to banani ozanani, ok? Bon, le cas la micro ici que Zali, aussi mbateo pour ça la place micro Zali. Au qui copé ça au kolobana moronini, au kolobana lingala, au qui copé ça tribunal combo na na mobimba nango. Chaco Owanzo Martin.
Obotami wapi? Abotami na Angola. Na Angola. Na mboka nini précisément? Abotami na Kabinda. Na Kabinda. Na mbula nini? Na mwana 1998. Boba malamu na micro po Na mwana 1998. 1998. Ya 9 mois. 9e mois. Le 9 ya 9 mois. Bon 9 98. Voilà. Komba papa na yo? Albert Ekoko. Albert Ekoko. Azali? Azali. Komba mama? Mama Jackie Lobengo. Jackie Lobengo. Jackie Lobengo. Yepe Azali? Azali. Okoki koyeba village na yo? Mutalucha. Village mboka papa na yo? Papa biso Mutalumela. Mutoya? Papa Mutalumela. Ya Lomela. Lomela. Oyebi secteur? Secteur ni na habité. Oyebi territoire na yo? Province na yo oyebi? Province mboka wana kuna. Mboka ya papa province Azali muta Sankuru, aza mutu ya Kasai oriental, Kasai. Papa Mutalumela. Lomela ni tada mboka de abatete la déjà. Za lucha. Loza Sankuru. Non, il ne faut pas prendre la parole, lui-même va nous dire. Loza mutu ya Sankuru. Loza na nationalité nini? Un Congolais. Olobi? Un Congolais. Loza Congolais. Otangi classe? Natangi na kata. Okata na classe nini? Nakata na 6e. 6e nini? Humanité nini? Primaire sur primaire. Humanité primaire. 6e nini osuka nango? 6e là ou 6e. Primaire ou bien humanité? Primaire. Ozali na école nini? Nanatanga na kodala na mbinza pompasha. Na nini? Nanatanga na mbinza pompasha na kodala. Osala ya musali? Ngai na ferrocheur. Oza? Na ferrocheur. Ferrocheur. Nde musala ni? Musala lota mabende bambabola. Forgeron. Osala ka bambabola. Na sala ka bambabola. Ngai na sala ka babuka biloko si ndana ka ikini. Ah OK. Obala? Na bala te na butani ka mosi na butani to kabwana. Bana boni? Ka moko. Mwana moko. Osambelaka? Asambelaka te. Olobi? Osambelaka te. OK. Adresse na yo? Na vana commune na Barumbu. Commune na Barumbu, quartier Kongolo. Quartier Kongolo. Quartier Kongolo. Ya quartier Kongolo. Avenue Kongolo. Avenue Kongolo, pardon. Quartier Kapinga. Quartier Kapinga, Avenue Kongolo, numéro B68. B68. Vous avez un avocat? Un avocat. Tribunal a pesa yo avocat? Après ça, l'avocat, le dossier ni masel au tribunal après ça, l'avocat. C'est parce que yo moko boye, la bagamunengo ditera lobi boye. Et que ça makamu sous la technique boye baté. Il faut mutoise à la wana pour aiba ko répondre na makamu sous etali droit. Yango libego lobi ceux qui osa ko samba et que avocat zate, tribunal a coupé ça avocat pour asalisa yo. Pour na question ekolekela yo avocat za pembeni wana ko avocat pour que la bateau ba sala mama bi mama ekoyeba na ntango kobanda kopesa explication ya makambo oyo ministère public ameni liboso ya tribunal. OK? Te okoloba nsima oza na temps ebele ya koexplike biso makambo nyonso wana. Ça va? Oui. Maître, le tribunal conformément au prescrit de l'article 63 Code judiciaire militaire vous désigne pour prendre la défense de ces prévenus. Vous pouvez faire acter votre comparution. Maître Chongo Omonjo Patrick, oui. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui. Mais là, nous vous désignons également. Ouais. Maître Omadjela Ambaché Mathias, je suis défenseur judiciaire du ressort. Voilà. Le tribunal désigne également les lieutenants défenseurs militaires. Il est où? Faites acter votre comparution.
Votre honneur, nous comparussons pour le compte du prévenu, nous, ce commissaire Zabiti Mutenga Philippe, défenseur militaire agréé. Voilà. Tu continues. Lorsque vous avez Sima, tu repères ça au Malouba Koloba Sima. Tu continues dans Yonani. Comment on a Kavula Kapenda John, mais la dossier au Bakomeli par le coup Chaviri à Daniel. Tribunal à Zakombo Nini. À Zakombo à Kavula Kapenda John, il y a des à la base de données, des militaires. Ah, les militaires. Bon, chef. Ok, bon, tu identifies comme ça, tu vois, Baba unité na yo makamna yoso. Voilà. Pesa comme Mobimba. Kumbo na ngai Kavul Kapin John. Ok, Obotami wapi? Obotami na Kinshasa. Na Kinshasa, date? Obotami ici 6e mois 1990. Kombo ya papa? Kombo papa na ngai Demokolo Mabanza akufa déjà. Kombo ya maman? Kombo maman na ngai Kabolo Isa. Azali? Oui, azana bongo. Village na yo? Bon, na zangwaka. Mutasidi Ubangi. Mboka ya papa? Mboka ya papa Gemena. Gemena? Oui. Secteur? Karawa. Gemena, secteur Karawa? Oui. Karawa eza na Nord Ubangi. Eza na Sidi Ubangi. Te? Nord. Bon, tout ça, mboka Gemena. Mboka pena Kengati. Territoire na eza nini? Bobito. Territoire ya Bobito. Oui. Province na yo? Sidi Ubangi. Sidi Ubangi. Nationalité na yo? Congolais. Oza Congolais? Oui, chef. Otangi classe? Oui. Osuki na classe nini? 5e humanité. Humanité nini? C'est mécanique générale. Mécanique générale. Osala musani? C'est militaire. Militaire. Grade na yo? Un premier sergent. Premier sergent. Oui. Unité na yo? Force navale, na détaché na état-major Rance. Force navale, détaché na état-major Rance. Na force navale, kuna oza na bataillon nini? Na KG force navale. KG force navale. Oui. Numéro matricule na yo? 190, 137, 408, 264. Osala sei na yo wapi? Base Kamina. Na mbula nini? La promotion Indusaka en 2013. Obala? Oui, madame Nanazaï. Kombo na ye? Kombo na ye ici. Ici nani? Ici Muchipai. Bana boni? Bana bawe. Osambelaka? Oui. Wapi? Catholique. Catholique. Adresse na yo? Kankokoro. Quartier? Bethany. Bloc? Bloc 2. Numéro? Bon, numéro batisika kangi na mutu te chef. Ok. Ozala mutu ya kolobela yo? Avocat azali? Oui, soki dossier makasi na avocat. Avocat na biso basoda mpe azali. Avocat militaire, avocat civil mpe na ozwa. Lokola lelo oza na ye te, tribunal akopesa yo bameme conseil oyo bauti koleka sikoyo po balandela makambo na yo. Voilà, maître, vous pouvez faire acter votre comparution. Maître Chongo Omonjo Patrick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement. Pour les mêmes intérêts, Maître Omadjela Ambaché, sous-défenseur judiciaire du ressort. Et enfin, commissaire Zabiti Mutenga Philippe, défenseur militaire agréé. Merci. Tout comme Nayo. Kombo Nayo na Mubimalango. Ambwa Mombidi Vincent. Obotami wapi? Abotami à Kinshasa. À Kinshasa, date nini? Abotami le 25 à 6e mois 1992. 1992. Ok, kombo ya papa? Mombidi Vincent.
azali azali kombo ya mama babaka Paulina azali akwauti okufa siko akufaki lendi akufaki lendi. Ok, village na yo aza Mongala na muta mboka na biso Mongala Bumba mboka na yo Bumba eza na secteur nini? Secteur eza neti collectivité Équateur biso ya Mongala Bumba batalisala territoire na yo eza Lisala ou bien Bumba? territoire na ngai eza Bumba. Eza Bumba. Province na yo? Équateur. Équateur basi ekoma Mongala. Voilà. Nationalité na yo? Congolais. Otangi classe? Oui. Osoki na classe nini? Troisième mécanique. Troisième humanité. Troisième humanité mécanique. Mécanique. Baziko. Ok. Osala musali. Aza loker. Loker. Elingo lo bani. Asokola ba mituka na vie na Royal. Sokola pa Kagombe. Na wapi? Na sima pa Kagombe na Royal Romeo Golf Maisha Park. Ndo sokola ba mituka kuna. Oui. Ok. Obala? Obala te. Obota? Obota te. Osambelaka? Asambelaka. Wapi? Nzambe malamu. Adresse na yo? Kankokolo komi na Bandali. Quartier Kangala. Bloc 7, numéro 21. Oza mwana soda? Oui. Ok. Bato akolobela yo bazali? Bato akolobela nga na miso bazali te. Tribunal azwi kaka même conseil oyo bazo mpona baninga adésigné mpe bango mpona yo. Ok. Voilà. Maître, le greffier va reprendre le même conseil. Bonsoir. Okoloba na monoko nini? Lingala. Na Lingala. Tondimi bonsoir na yo. Kombo? Elvis Limba ya Mopotu. Il faut loba bien. Elvis Limba ya Mopotu. Elvis? Limba ya Mopotu. Limba ya Mopotu. Ok. Obotami wapi? Obotami na Vision Kinshasa. Na Kinshasa. Na date nini? En 2006, le mois le 24. Le 24, 10e mois? Mois 2006. 2006. Ok. Kombo ya papa na yo? Rifel Limbaya. Nani? Rifel Limbaya. Azali? Azate. Ake wapi? Atika ngali puna akufa. Il faut le ba akufa. Avant akufa. Avant jamais tachinda apete chisiko. Na ipo poisonati. To ba azali bi akufa. Wama na bita binga apete chinda apete. Mais mama miti, na wana mama. Komba mama na yo? Karen. Karen. Azali à l'hôpital où hôpital ya Kalufuola. Voilà. Asalaka. Te abela gravement. Ok. Village na yo komona ngo? Na mutamu. Mboka papa. Mboka papa yebi na mboka mama ni na yebi. Ya papa yebi te mais ya mama yebi. Boza ba matriarca ou ba patriarca? Pana bini boza ngambo ya papa ou bien ngambo mama pa ya koli pour moi c'est ta koli singai. Bon, pesa mboka mama kasi. Mama biso muta ba Congo central. Village na Kifuala. Secteur les na je venu vacances il y a bientôt territoire ya mama ezali. Territoire mama. Aseki agara ndingo la tudala. Territoire eza Lukula, eza Mbanzangungu, eza Tchela, eza nini? Kwa Kifuala. Province ni nini? Ville ego de Fandara. Na mboka bakoko na biso Kifuala. To wana to ki na to la to bezana territoire nini? Congo central. Olobi? Kisantu.
ya Kisantu. Donc Kisantu za Mbazangu. Kisantu ya Bakongo. Kisantu za na Bakongo za territoire. Territoire ya Lukula. Il faut kangalo. Pour le bota bana web sabango. Na ki ne visite ne kuna na visite ne bakoko. Na ina kuna na kinda na betu na betu ya mara di sulu ka te ya ba famille bana Bakongo mais kina no kuna te. Ça va. Tribunal aligné bas aux la nationalité nini? Je suis congolais. Congolais. Utangi classe? Oui. Usugi na classe nini? Asini ya 3e élève. Ya Bukama. 3e électricité. Oui. Osala msani. Sala msani na idara. Na mama bisu na malewa. Abutawa ngamo mwa liboso na idara ya misala. Misala malewa. Oui. Ezala hoteli. Malewa na bneza wapi? Libenge. Obala? Ti. Ubota? Ti. Usambelaga? Oui. Wapi? La borne. La borne? Ya wapi? Asambela na basanku sur 24. La borne. Ok. Adresse na où? Pas bisu na Kalembelembe. Kalembelembe, numéro? 138. Commune? Ilingwala. Commune à Lingwala. Oui. Ok. Ça muni oza na bato ya kolobela yo. Na bato na te po nga bakanga ni ngoma bunego mutuna makote. Te problème eza te tango ko expliquer ndeto ko yeba suki bakangi yo da makambo za la mutuna makolote, hein? C'est mieux que le bilan na mon honesty. Ok, mais le tribunal a une obligation à couper ça au bateau. Hein? Au bateau, bako salisa yo pour démontrer que bakangi la makambo zanga mutuna makolo. Ok? Voilà. Merci. Greffier, vous allez reconduire le même collectif d'avocats. Tosili sina bao bazalaga. Voilà, benga lisusu ba ata 5 bino bokoki kozonga na place na bino parce que lelo toza na identification toyeba banani ministère public aye na bango police d'audience yaka na 5 mosusu rapidement. Rapidement. Mais Kota na Lombangu. Oya, messieurs, zonga na sima, bapesa yo kilote, hein? Ou qui se présenter le au tribunal boité. Poussana. Bapesa yo kilote, naye alata. Boya ba oyo balati balamu ba oyo ba kilote na bango tikali ba tende kozala kilote. J'espère tant que vous avez libanda bolanda ki ministère public. Hein? Makambo ya lobby tant va présenter bino comme ça les âmes qui hein to bandaki na ndam. Hein? Donc ministère public tant va présenter bino à lobby que bino boza ba komina bao baza komonisa Kinshasa passe bolingi population et fanda na kimia te musala na bino kosimba machette kokata batu kozangisa bango kimia biloko ya batu kobotola na yango nde amemi bino liboso ya tribunal ntango bozalaki libanda alakisi bambeli oyo alobi ke bino boperaka na yango epuis alakisi lisusu bavictime bato oyo alobi ke bino bozokisaki na échantillon bamosusu baza libanda melo tokotisi ndambo nde bango oyo bolandi nde mpo na ye alobi ke makambo oyo amemi bino liboso ya tribunal akalifie yango apesi yango qualification provisoire
alobi eza terrorisme sikoyo terrorisme wana tribunal ntango akoyoka bino parce que tribunal ayebi bafe te na ye ministère public ensemble nde tokodécouvrir makambo oyo ye alobi bino bosali mais tribunal azoyebisa bino déjà ke na makambo wana oyo na qualification provisoire ya ministère public etumbu na yango eza nde etumbu ya liwa bolandi mais avant tokoma kuna toidentifie bino toyeba soki ya solo bino bato oyo ye amemi liboso na biso nde bino voilà nde topesi yo maloba kombo na yo eza nani? Kombo na nga Lumangi Mimunu Redi. Monani? Lumangi Mimunu Redi. Obotami wapi? D'abord koloba na munoko nini? Lingala. Na Lingala. Obotami wapi? Nabotami na Kinshasa. Na Kinshasa, date? Le 24 décembre 1992. Kombo ya papa? Lumangi Kambamba Jine. Azali? Akufa. Kombo ya mama? Luamba Neli. Luamba? Neli. Neli Azali? Akufa. Oza mutu ya village nini? Kiamfu. Secteur? Kasongolunda. Territoire? Kasongolunda. Province? Kwango. Oza na nationalité nini? Congolais. Otanga classe? Natanga classe. Osuka na classe nini? 6e des humanités. 6e humanité. Humanité nini? Commercial. Oza diplôme d'état? Oza diplôme d'état. Na 4 heures mama kufa. 4 heures mama kufa. Ezaka na institut nini? Na institut Batanza. Batanza. Na Tauka. Wana na mbula nini? Ezaka na 2010. Ok. Osalaka mosali? Bon. Asala musala na kinasomba ba biloko ba bodi bana papa na bofsa. Wana tobenga musali. Wana na sala yana na vanda na yolo. Débrouillard. Débrouillard. Mais en principe aux sans emploi. Mais bundaka na ndenge mwana bana. Aux bagarreur. Ok. Ubala? Abala tena bana. Oza na bana? Bana boni? Misatu. Osambelaka? Osambelaka. Wapi? Na catholique. Adresse na yo? Adresse na nga Avenue Kapela. Fani na Kapela? Na Yolo. Numéro? 51. Voilà. Oza na mutu oyo akoki kolobela yo? Na ya mutu akolobela ngai te. Bon. Tribunal azweli yo bato eza conformément ya loi. soki oza na mutu te tribunal akopesa yo bato oyo bakolobela yo nde baavocat oyo omoni wana na défenseur militaire tribunal adésire bango mpo baassire défense na bino. Ok, voilà, ondimi bango non? Voilà, donc vous allez reconduire le même collectif d'avocats. Voilà, yo te okoloba oza na ta ebele okoloba na yo. Voilà, yo okoloba na mboko nini? Na Lingala. Il faut utiliser le micro. Combo Ramazan Daniel Omeonga. Tozoyoka te awa il faut bazo koma. Ramazan Daniel Omeonga. Ramazani Daniel Omeonga. Daniel Omeonga. Obotami wapi? Na Kinshasa. Date 1998, le 6 juin. Le 6 juin 1998. Combien papa? Issouf Ramazan Jeff. Azali? Aza militaire. Azali? Aza. Combien maman? Sandi Kintura Pembele. Azali pe? Oui, Aza. Village na yo ebi? Ebiga Kindu Maniema. Kindu Maniema? Bongo village mboka ya papa? Nayebi te. Siko bana na yo okoyebisa bango ke mboka na bango eza nini? Kindu Maniema eza vaste. Eza chef lié à province. Nakanga na motiki parce que toli libanda. Il faut sala effort otuna ba parents na yo, po yango nde ezosala identité na yo, otuna ba parents na yo, mboka na yo, esika bakoko na yo babotama. Oui. Lokolo oyebi village te, oyebi secteur, territoire oyebi. Kuna eza ba territoire ya Boamaza, eza ba territoire ya Wamaza, Kasongo, Pangi, yoza ya wapi? Na hivi kuna depanya ya chio ke kuna papa na yote.
na papa na nga toza temps mingi afolola te ye mutu akolisi nga pe te asali nini ye mutu akolisa nga te sikoyo mama na yo mutu akolisa nga koko aboti papa biso akufa mais koko nde kutu akopesa yo historique ya malamu ya mboka na bino no koko akufa kala asikanga banda sala effort ya koyeba merci province nde olobi Maniema Kindu Maniema ke Maniema Kindu ya chef lieu ya province sikoyo oza nationalité nini ana congolais oza congolais otangi inatangi na soki na 5e nini humanité nini efala mécanique générale osalaka mosala nini na agent l'état ya l'état na ministère nini ministère ya budget grade na yo AA1 nini AA1 elingi oloba nini agent ordinaire de la première classe agent ordinaire de la première classe osala ya place ni bureau na bino ezala na royal kote ni abalime bia na royal oza na mwa bureau na yo siko okota kofandi na bureau na nga parce que na mikanda na nga tu ya kuna matricule na yo kasi matricule na nga ya 16 37 894 nde matricule na yo ok obala te nabala te moi c'est un zine ka 2 mois aza zine ya 2 mois oyebi déjà 2 mois ok mais wana tokonte te po aza nana libumu so abotami nde tobandi kokonte ok osambela wapi na mangembo adresse na yo vana na bandai na avenue Tantu numéro 3 quartier nga ninga 24 bakartier na bimaka ke mosala nazongi ndako chef na bino nani ya mosala étendage papi nga na secrétaire général oza secrétariat général ya budget bayebi yo kuna bayebinga ok tokota masolo wana nsima merci bato balobela oyo bazali wi na motu oyo batindela yenga kuna na mosala ye wapi aza avocat ya nani voilà maître faites acter votre comparution Maître Patrick Chongo Monjo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Vous pouvez reprendre votre nom, maître. Chongo Monjo Patrick. Oui. Conjointement avec maître Omadje Lambache Mathias, sous-défenseur judiciaire du ressort. Merci. Mais nous ajoutons les défenseurs militaires. Vous êtes désigné d'office. Vous dites? Oui, nous savons. Défenseur militaire, faites acter votre comparution. Nous faisons acter notre comparution pour le compte du prévenu. Nous, ce commissaire Zabiti Mutenda Philippe, défenseur militaire agréé. Merci. Au président Massima, le suivant. Moussa Hussein Djani. Nani? Moussa Hussein Djani. Moussa Hussein Djani. Okoloba na mnoko nini? Lingala. Na Lingala. Okopesa tribunal kombo na mobimba nango. Kombo. Oui. Kombo na Djani. Moussa Hussein Djani. De kombo na yo? Obotami wapi? Awa wapi? Na Kalofungola. Tuna Baumbu. Na wapi? Na Kinshasa. Na Kinshasa. Date? Moi, 1994. 1994. Sans année. Le 3 novembre. Le 3 novembre. Comment papa na yo? Yende. Azali? Azali. Bongo maman? Bibi Moussa. Azali? Ouais. Village na yo? Mboka ya papa? Bamongo ya Tchouapa. Mongo, oui, mais Mboka. Village. Et c'est à la coco, on a vu le bazalala. Tchouapa.
Chwapa eza province village ya mokie nayebi nde village te nakoli mingi awa mais epekisi yo te otuna baparent na yo ke papa mboka na biso ezalaka nini nakotuna déjà na age na yo oyebi te sikoyo bana na yo koyebisa bango nini ke ozalaka moto ya Chwapa kaka ifo moto ayeba esika awuteli eza important no nde eza souche na yo origine na yo ifo oyeba mpe bana na yo bayeba bana na yo bayeba voilà secteur oyebi te territoire nayebi peti babwende bamongo ya bwende bonde identité na yo mama baswahili ya Goma ok province na yo eza nini province nde Chwapa ya mama Goma te ya papa province nayebaka bamongo ya bwende province Chwapa voilà sikoyo so batuni oyo oza na nationalité nini nationalité na yo nini congolais otangi mpe classe osoki na classe nini deuxième humanité deuxième CO humanité ebandaki na troisième no deuxième CO organe de la loi nous indisposés. Voilà, osala musani nasala musana ya biti oyo biloko eyutaka Braza nasalaka musana na biti oyo biloko eyutaka na Braza biloko yawaka oyo batika na zandu oyo eyutaka Braza etoloba sikoyo musala nini eza musala nini eza porteur na beach ngobila obala to obota naka na mwana moko osambelaka wapi bamusulman obi oza musulman na musulman ok moske na bino ezala na moska Sitasi ovandi wapi na fin na Barumbu avenue Sonabata numéro 10 quartier Timanga molobeli na yo azali avocat oza na ye te batribunal apesi yo kaka baavocat oyo oyo bazosambela mpona baninga bango mpe bakolobela yo olandi merci voilà okozonga nsima mosusu aleka okoloba moko nini silence s'il vous plaît okoloba na malinga kombo pesa pesa nani mweni oza na prénom nani Isaac obotami wapi okoloba na français te mpona moko na lingala ok obotami na Braza date le 22 décembre année 2005 22 décembre 2005 oui kombo ya papa pesa Fabrice azali kombo ya mama Mpepe Mugoni Gisèle azali oui village na yo Bandundu mboka ya mokie ya papa mboka ya mokie mpende eza ekolo wa mboka mokie ya papa ezali wa Kikwit oui Kwilu na Bandundu Kwilu osangisi su na Bandundu to retenir nini nabosani bompibani ozala oza moto ya province nini namuta Bandundu mpende donde baexplication ata na carte na nde eza Kwilu kwangu eza deux provinces différents kwangu na Kwilu nyonso tosaka na kati
bon il y a deux âmes pendées ouais donc tout ça nous âmes d'appui c'est ça oui hein oui ce qu'on a audience to goya au goya sabiso village na yo na territoire na yo hein Holandi nationalité des années congolais la congolais oui utangi oui natanga chilelo utanga chilelo ouais dans la classe 6e des humanités oui humanité de 4e humanité. 4e humanité, ça veut dire que parfois on dit pas souvent le 6e. On dit seulement qu'en 4e, on coupe seulement comme ça. 4e appellation Nicolo et moi. Oui. Et humanité même. Humanité mécanique. Mécanique. Ouais, général. Institut même. Un jour. Oui. Complexe scolaire un jour. Complexe scolaire un jour. Anana narata kisko anone un jour. On dit complexe scolaire un jour. Ezalaka wapi? Ezalaka avenue Mbama. Avenue Mbama. Commune Ngalema. Commune Ngalema. Oui. Nesco Tangara. Tilelo. Non, en janvier. Au bande de janvier. Mais d'abord, pour ça, il y a un jour encore. On a mis ensemble. Pardon, tu peux comprendre. Autant on a complexe scolaire un jour ou bien au côté Kakana nous moko kaka. Année na katana qui vous avez quitté l'examen de on a quitté ce qu'on est dans banane ce qu'on est dans katana na banane janvier. Au banane janvier. Ouais. On dit comment école na yo complexe scolaire un jour. Ouais. Mais bah c'est la commission. C'est au katana qui na école nini. Na katana na bancha waipen bancha. Ouais. OK. Au salam san. Élève, il m'a débrouillé à la moto. Élève, na moto na boula. Tous amis. Élève. Tous élèves, mais entre parenthèses, tout ce que moto c'est métier. Mais quand même, il y a un des personnes qui ont c'est ça, non? Oui. OK. Au Bala? Non. Au Bota? Non. Au Sambolaga? Oui. Wapi? Armée des Élis. Armée des Élis. Oui. Église de Réveil. Oui. Adresse, non? Avenue Maluku 47. Avenue Maluku 47. Quartier? Congo. Commune? Ngalema. Quartier Congo. Oui, commune Ngalema. Quartier commune de côté à Kanduka. Bon, nous sommes juste au Sapon. Mais au pénal français, dans l'Ingala, nous sommes salos. Au pénal qui me connaît. Excusez papa. Quel problème est ça? Aux années, on a bataille Belao. Neto vanaki meta vokamo yakana anotno makombone wa lubela bisu ne ba wala bazoleka ninga ndi bawaleka ndi kaka bango wana OK tribunal pas pour le kaka bango OK mais si nde so za po wa bitu samba lubi po parfois que nini na ba wala ndila isa pa opishi bana ba wala ndila nini opishi wala ndila nini ni ba kendeki na hôpital moi évidemment beleza qui sakoui ana bane kubula ne basoda ne ba wana on expliquer sur tango landa usamba no ouais ba avocat na ba koloba koyoka OK zonga wala ndiye kusana koloba moni voilà lingala kombo na mubumbala kombo na Mtambalai Daniel. Nani? Mtambalai Daniel. Ubotami wapi? Ubotami na Kinshasa. Date? Nabudami ya 2007. 2007. Le 40e? Le 24 décembre. Le 24 décembre 2007. Voilà. Combien papa? Papa Clovis Mtambalai. Clovis Mtambalai. Azali? Azali. Combien maman? Maman commune Odette Kisuka. Nani? Odette Kisuka. Odette Kisuka. Azali pe? Tiana. Maman Kufa? OK. Village na Oebi? Mboka papa Oebi? Ezali? Azam Mungala. Mungala? Ya wapi? Ya Lisala. Lisala? Lisala de territoire. Est-ce que secteur Oebi? Village Mboka Muki est-ce qu'il y a Koko no Mazala? Oebi peut-être. Province na o? Mungala. Province za Mungala. Vous êtes congolais?
otangi classe te kondima na mutu te fo oloba mpo ye azokomi otangi classe natangi classe osuki na classe nini osuki na deuxième secondaire deuxième secondaire wana na mbula nini à partir de 13 ans te ezalaki na ane nini oyo osukaki na deuxième secondaire 2019 ezalaki na école nini ezalaki na lukunga école institut nini lukunga eza wapi côté ya kitambo magasin institut lukunga aveni nini na kitambo magasin na kitambo magasin pante na pante nde aveni so bake wana na lukunga nde institut na yo ozalaki na deuxième nini osukaki na deuxième nini a b c deuxième a titulaire la mi ozalaki na titulaire la mi ozalaki na monsieur na biso oyo azalaki titulaire préfet nabosani kala papa kala déjà nabosani kala déjà ok osala mosani na sirage osiraka basapato wapi na gombe côté justement côté sozacom obala te obota te osambelaka nasambelaka oui ofandi wapi nafandi na commune ya kalamu aveni na 13e rue numéro 13e rue teme numéro ya ndako sikoyo te numéro 14 13e rue numéro 14 oui nde na ndako wana papa na bino azali papa azali na ndako opesi adresse ok oza na moto akolobela yo te tribunal azoli yo kaka adésigne kaka baavocat oyo baza mpona baninga bango mpe bakolobela yo merci voilà ok oyo alandi olobala mnongo nini nalobala lingala mokonzi na lingala kombo na yo na mobimba nango kombo nanga mbamba luntadi glodi mbamba lutadi glodi obotami wapi nabotami na Kinshasa mokonzi date le 29 août 1994 kombo ya papa Maitokulu Jean-Pierre azali décédé kombo ya mama Ntimba Odile azali décédé mokonzi village na yo Mbanzambata secteur Gombe Sud territoire Cataracte province na yo Congo Central nationalité na yo congolaise mokonzi otangi classe natangi ku mokonzi osuki na classe nini nasuki na 6e littéraire ozwa diplôme nazwa te parce que papa kufaki ozwaki te wana ezalaki na institut nini na collège Ndwenga na Luozi kuna na Luozi oui ok osala mosali naza artiste peintre mokonzi artiste peintre oui ok osalelaka yango wapi nasala yango na njili oui obala nabala te mokonzi obota naza na mwana moko papa osambelaka nasambelaka bima ofandi wapi navandi na komi na njili na veni tombe numéro 7 na quartier 7 voilà moto akolobela yo azali avocat naza na motu te papa tribunal apesi yo kaka baavocat oyo bakolobela mpe baminga na yo d'accord papa voilà je vous remercie papa potia bamosusu rapidement 5 souvent rapidement okoloba na moko nini bokola maboko na poche oza liboso ya tribunal voilà il faut ozala na respect na tribunal ok pusana moke place micro eza kombo na yo
Lua Undombas. Vous en avez prénom. Lua Undombas Roldi. Obotamu wapi? Kinshasa. Date 2004. 2004. Mois nini, jour nini? Le 17 mars. 17 mars 2004. Combien à papa? Lua Azali? Azali? Oui. Combien à maman? Mamedi Maouma. Azali? Qui est à Koufa. À Koufa. Village Nao? Village Nana et ça. Kin Village. Nini? Kin Village. Kin Village. Ok, secteur? Secteur Kulungongo. Nini? Kulungongo. Kulungongo. Territoire? Banzamou. Province? Congo Central. Nationalité? Congolais. Otangi classe? Oui. Aussi de la classe nini? 5e humanité. 5e des humanités. Humanité nini au salut? Mécanique générale. Au salam sali? Non, mécanicien. Mécanicien. Dans le garage? Garage à mettre. Ok. Au bala? T. Au bota? Moi, on a autre chose pour faire Moi, on a Koufi. Donc voilà, tu comptes les sous-téléphone pour ainsi à Koufi. Hein? Voilà, au Sambra. Non, musulman. Aux amis musulmans. Aux femmes de Wapi. Avant, on a un Tcham, un Djibi, un quartier 4. Avenue 339. Voilà. Hein? J'espère que Bino 5 peut Bolanda qui, tant que le ministère public a joué qui Maloba, Bolanda qui non? Hein? Malgré que vous avez Libanda, le ministère public a joué qui Maloba, Aloba qui Boé. Tant que vous avez présenté Bino, hein? Que Bino, vous avez Lingomba, il y a bateau, bazo, Konyoko, la population à Kinshasa. Nous avons la Bino, et ça, vous avez machette. Nous avons sabato kimia, ko tata, ko botola, ko tia batuna insécurité. Yango alobi ke makambo wana apesa yango qualification provisoire alobi ezali terrorisme. Yoka te yoka nanu yoka. Sikoyo tribunal na qualification apesi wana etumbu na yango eza etumbu ya liwa bolandi mais tobandi nanu kosamba te toza koidentifie bino toyeba soki ya solo bino nde amemi bino liboso ya tribunal ntango bokosamba nde bokoyebisa biso nde tokoyeba mpo biso mpe toyebi makambo yango te ntango bokosamba nde biso nyonso tokoyeba estce ezali terrorisme eza terrorisme te estce osalaki yango to osalaki yango te estce eza makambo mosusu au tribunal akoki kokalifie yango autrement nde tokoyeba bolandi bato mabe batiki bawana ipek wana nsima kozala moto mboki te yo okopesa biso nde bamoyen ya défense na yo oyo ekoki kolongola yo na makambo oyo ekoki kokunda yo okopesa biso tokoyoka yo olandi donc tribunal a condamné yo te d'office ou bien acquitté yo te il faut ayoka yo ayoka makambo oyo kolobela ye oyoki il faut zala na botosi ok voilà zonga na place na yo kosamba na mnoko nini silence s'il vous plaît olobi lingala na lingala kombo na yo Kasumuzola je suis obotami wapi à Brazzaville wapi Brazzaville na Brazzaville date le 22 septembre 2008 le 20 le 22 septembre 2008 2008 le 22 septembre 2008 komba papa na yo Hervé Kassoumou nani Hervé Kassoumou azali komba mama na yo Tumba Bibi azali village na yo wana habité oza moto ya province nini silence à l'extérieur botika makelele makelele wana ekoki kosala ke totiki awa tobandi kosambisa yo moto tozotia trouble
makelele botika voilà papa biso amuta mujimai Mujimai wana province ya Kasai oriental oyebi te oh ok mais eza Kasai oriental soki eza Mujimai sikoyo oza nationalité nini congolais sikoyo oyebi ndenge nini oza congolais po province na oyebi te papa anga congolais mama anga congolais babotamani ya Brazzaville ok otangi classe na mutu te ifo ndima mpenza osoki na classe ni 6e nini électricité 6e électricité na mbula nini akata 2022 en 2022 mais oza mwana 2008 2022 ozalaki déjà na 6e électricité ezalaki institut nini institut Eurocid olobi institut Eurocid ok osala mosani ngai nana ngai cordonnier oza cordonnier osalela yango wapi na Yolo Kapela na Yolo Kapela ok obala te obota te osambelaka wapi catholique adresse na yo navandi na avenue Ezo commune ya Kalamu quartier Eurocid ok oza na moto ya kolobela yo apres nzambe papa nzambe alobelaka biso nyonso na yango tokopesa yo kaka baavoka oyo oyo bazolobela baninga bango mpe bakolobela yo ok salva okoloba na monoko nini na lingala okopesa kombo na yo na mobimba nango ifo loba mwa makasi kiala Josue obotami wapi Kinshasa date le 28 juin oui le 28 juin 2005 28 juin 2005 comment papa Jido azali oui comment maman Nadège azali oui village na yo Congo central la province na yo de Congo central village oyebi te secteur oyebi te territoire oyebi il faut kusala pembeni ya micro oza na nationalité nini loba na micro osalaka otangi classe te fo loba oui osoki na classe nini deuxième secondaire osala mosani oza te toyoki bien te briquetier nde nini no batumi yo te obeta babrike ok obala obota mwana moko ok osambela wapi adresse na yo Kitega numéro 145 quartier commune Kinshasa yo mpe avocat aza te te mpo asalelo te nga bakangana na mwasi na yo na nzela aza mpe wana batie na kasho ayoka ata osali eloko te me ndenge ozosamba liboso ya tribunal mibeko elobi ke ozwala na motu ya kolobela yo nde tribunal apesi yo opportunité wana kolanda na mibeko na biso ya code judiciaire militaire tokodesigne baavocat oyo bazolobela baninga mosusu wana oyo bauti koleka awa bakolobela mpe yo ata osala eloko te bango bakolakisa tribunal ke osala eloko te olandi mwasi nanga aza na bakangana na re bon awa nanu toza na makambo ya mwasi na yo te me ntango okosamba okoexplike biso
soki aza wana soki eza meme makambo tokobenga ye mpe toyoka ye olandi. Ok, allez, zonga na place na yo oyo alandi rapidement osamba na mbongo nini osamba na lingala na lingala kombo na yo mobimba nango kombo na nga eza Ibrahim Jango Jao obotami wapi nabotami na Kinshasa date nana 28 ans oza 28 ans ok kombo ya papa na nga kombo na Bokechu Isantoli azali aza te mutu ne boujaka batraité mutu au moins aza en vie voilà kombo ya mama Awa Jao azali village na yo toza bamoko basankusu boza bato ya province ya boye ya nani Chwapa basankusu eza Équateur basankusu Équateur donc territoire basankusu makambo wana nakoyeba te mpo nakoli esika mona papa te nakoli esika mona mama mpo mama na aza sénégalais maman na sénégalaise ok mais au moins basankusu eza territoire na Équateur ok il faut tangata bandeko papa na yo il faut tuna bango avandi na kota mama kota papa navandi trop te so avandi mais bazali no bazali alors il faut luka bango tuna bango eza malamu oyeba identité na yo mpo bana na kobota okosa bango voilà nationalité na yo olandi ya mama na yo te nalandi ya papa papa nde mutabotanga olandi ya papa olingi koyeba bamboka na ye te nde mabe il faut oyeba mboka na ye ok merci papa otangi natangi te ata moke te primaire natangi te otangi na yo te ata maternel natangi te mosala nini osalaka nayembaka na musicien na orchestre nini na trionis chef d'orchestre nani kombo na ye agama masa na biso mobe tozali na kato na 119 torepetaka na kati ya lopango mobe eza wana eza bagroupe folklorique te bango baza babetaka reggae barapere na bato beta asili na bareggae nde ozalaka kuna nde ngai toa groupe moko na bamwasa na ngai wana lokwa leader na bango yo leader soki otangi te leader wana don ya musique adon ya musique nayebobeta nyonso nayekola te nayebobeta sente guida nayebi kobeta na lokole nayokola yango te oza koexploite don na yo ngamo mpo na rapaka makasi ok eza mabe te soki ekopesa bénéfice na mboka ça va voilà sikoyo obala naana mwana moko osambelaka nasambelaka wapi nabiza liloba na liloba sikoyo ofandi wapi nafandi na 1419 quartier ngwaka commune ya Kinshasa voilà okozonga nsima po opesa bamoyen ya défense na yo ok ozala avocat azali naa na avocat te mais nayaka naloba liloba moko nasenga bino ata naloba liloba moko kaka wana okoloba lobi tant déjà seke awa toza na moka na identification koyeba soki réellement ezali yo minute oyo apere na kati oyo te likambo ko obemelinga mama na ngai ndakangisinga te tokoti nano makambo wana te okoexplike biso lobi toza wa 9h tobandi soki tokosisa lobi mpe tosilisi kaka naoki soki kobenga mama na yo akoya ok voilà oyo alandi osambala moko nini na lingala kombo na yo na mobimba nango merdi boyenga jema obotami wapi Kinshasa date le 20 septembre 20 septembre 2008 ok kombo ya papa boyenga jema azali kombo ya mama Putu Iloko nani Putu Iloko
Putu Iloko azali Zali. village na yo Quater. village so batuni village eza mboka ya moke ya papa esika bakoko na bino bazalaka ubie bazali Ma papa la maman. te wana problème eza te mais village mboka localité Je sais pas. secteur oyebi pe te territoire province te na province oyebi te après oloba oza congolais hein? Oza congolais Oui. tokondima ndenge nini mpo oyebi ata mboka moko te oza infiltré te Non. mais tokondima ndenge nini oza congolais siko mama no aza moto wapi Maman na musakata, ebi ni la province nete. hein? Maman na musakata, ebi la province nete. basaka ata bazala wapi Ebi penza mamba. basaka ata baza na mai ndombo hein? Oui. na mai ndombo otangi classe Oui. osuki na classe ni 5e commercial. 5e commercial na ane nini Alors 5e commercial ana otangaki ezali na mbula nini année passée. hein? Année passée. année passée nde ane nini 2023. 2023 Oui. na année passée obotami na 2008 ok osala ya mosala nini Dans élève. oza élève na institut nini Maman Mwilu. nani Maman Mwilu. mama mwilu ozala wapi bongolo na bongolo ane oyo otangi Année faila tanga mais na taunte. ane oyo otangi te mais année passé otangaki na mama mwilu Tanga qui s'appelle faila passer de 6e. il fallait passer 6e ozali na 5e nini Commercial. Commercial. 5e commercial A, B, ezalaki nini 5e A, 5e B 5e commercial. ezala 5e moko Commercial. ah. C'est la salle. na basale eza 5e kaka moko Te la salle bakabulaka ABCD. yango ozalaki na sale nini B 5e B commercial na mama mwilu ok obala Non. obota Non. osambelaka Oui. osambela wapi Arche de l'Alliance. ovandi wapi Commune à Kalamu. commune ya kalamu avenue Quartier Yolo Nord, Avenue Bolobo. avenue Quartier Yolo Nord, Avenue Bolobo. avenue bolobo numéro 6. 7 oza na avocat Non. le tribunal a désigné la même bavocat wana tozomona bango susu te badéserte maître à chaque fois il faut confirmer votre comparution sinon Maître Songo au monde par micro. par exemple dire que c'est le même collectif ça suffit au lieu de vous retirer et on ne sait pas vous voir le tribunal se limite à désigner là c'est pas bon hein? Mais il faut être là. Merci. Ok merci voilà au moins l'avocat wana no bako assurer défense na yo le tribunal nde a désigné bango d'office ok oui conformément à la mibeko ya mboka oui maître vous venez d'arriver oui c'est pour les mêmes intérêts comparé maître Petichongo Cédric je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Maïdombe. Merci maître voilà le suivant préparez les sous 2 ou 3 activez rapidement combien déjà 15 48 tout ça oui ozosamba na numero nini lingala na lingala opesa tribunal kombo na yo anangambe alpha anangambe alpha oui obotami wapi né à Kinshasa Kinshasa date le 25 janvier 2008
25 janvier 2008. Oui. Ok, kombo ya papa Anangami Alpha. azali. Oui, aza vivant. Kombo ya mama Angèle Mbonda. Angèle Mbonda. azali. Aza vivante. Village na yo? Village na Monganjolo. Monga bon na poche. Ah, le village Monganjolo. Secteur Bouta secteur. Bouta la chef-lieu à province. Votre territoire de la habité. Bon, c'est ça, on peut Bouta kaka. Province Bazouole. Vous êtes congolais? Oui, il est congolais. Vous avez classe? Oui, il a tangaka. Vous tangaka? Oui. Vous avez classe nul? 4e électricité. 4e électricité? Oui. Ma institut nul? Collège Patimoubenga. Collège Patimoubenga. Patimoubenga. Ils allaient wapi? La Pascal. La Pascal? Oui. Côté nul? Avenue Mukila. Avenue Mukila? Oui, numéro 130. Numéro 130. Oui. 4e électricité, on a dit la salle A, B, C. A, salle A. La salle A. Oui. Titulaire la mienne. Titulaire la Bisson. Ah. Monsieur Martin. Martin Bofunga. Martin Bofunga. Oui. Monsieur Côté Wana, le Bageno, à Ebio, vous avez moins en 2008. Oui. C'est ça? Oui. Ok. Au Sala Moussali. Tu la Sala Moussalate. La Tangande. Au Tangande. Oui. Ok. Au Bala. La Balate. Au Bota. La Bota Pété. Au Sambelaka. Oui, la Sambela. Wapi. Armée des rebaptisants. Église des réveils. Oui. Ok. Au Bandi Wapi. Moi, je vais m'appeler Baumbo. Avenue Baumbo, numéro 129. Vous avez un quartier Nini? Quartier Tchanga. Commune Nini? Commune de Kimbateke. Ma parole est Bazali? Oui, Baza vivant. Ça va. Donc vous avez un avocat? C'est un avocat. Le tribunal désigne le même conseil. Hein? Donc vous... Comment vous vendez? Oui, à la nuit, dans le banc, comme ça. Ukoloba na moni Lingala balingala pusa la pembeni na micro pesa kombo kuwengita nani kuwengita kimvela piscine kuwengita 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 kimvela piscine ubota wapi Kinshasa date le 12 9e mois 1996 kombo ya papa kuwengita Jean azali ate avoyagé ada akufa kombo ya mama Mayamba Marie azali azate ipe akufa oui village na yo Mosamba secteur Lindungi bobama malamu Lindungi territoire Masimanimba province kwa Kenge plutôt Kenge oui Kenge na province ni Bandundu de Kwango hein oui c'est ça non aux a nationalité ni congolais autant classe oui sur la classe ni sur la 4e humanité 4e humanité ni mécanique générale oui ça va msali ça msali na débrouiller débrouillata oui genre ya nini wale ndio sala nasomba mabende na kioteka mabende oteki oui ok obala non obota non osambelaka oui wapi na catholique ovandi wapi adresse na yo navanda limete Kingabo quartier Kingabo avenue Kinzenga numéro 29 ok bato akolobela yo bazali bato balobelanga bazali te tribunal a désigné kaka bavocat baza pembeni na yo bango nde bakolobela yo ok oui voilà zonga na place na yo oyo alandi osambala moko nini lingala kombo na yo na mobimba nango Kika Mbuta Beni. obotami wapi Nabotami na Kinshasa. date 1999 1999 le 6 juin ok kombo ya papa
Motokika promesse. Azali. Kombo ya mama. Monanga Mfumo Bijou. Azali. Village na yo. Bandundu ville. Oza muta province nini? Naza muta Bandundu. Province ya Bandundu. Ouais. Ok. Oza Bandundu ville eza na Kwilu. Eza na Kwilu no? Il faut kanga eza Kwilu. Eza lisusu Bandundu ville te. Oza na nationalité nini? Congolais. Otangi classe? Ouais. Osuki na classe nini? Bisser. Elingi olobani? Nakatana, na continue te. Okatana na eloko nini? Ndenge babimisaka résultat diplôme na zwa te. Donc suka na 6e na salle 6e année des humanités. Ozalaki na option nini? Elec. Ok. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre